DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Balandi ya DMTV mbote na bino esengweza ya biso ya koyeba ke bozbele o bozali kolanda biso na ngonga oyo boyebi yango madi oyo coronavirus silika kate ezali ko continuer progression nango message important o toyebaka toujours na ko rappeler bino ezali ko continuer na ko respecter ba mesures barrières pour toyeba komi batela contre maladie wana la prévention restant le seul traitement efficace contre maladie wana actualité boyebi lisusu na kati ya République démocratique du Congo ezali vraiment makasi surtout na niveau ya politique pe na niveau ya justice boyebi yango que pasteur Mukuna azalaki mapé batiaki donc sous mandat d'arrêt provisoire na affaire ezali ko opposé na madame Chibola o ya fundaki ba chef d'accusation ezali notamment viol menace et puis rétention ya ba document à boire et à manger na ba document na makambo wana pardon parce que pona pasteur Mukuna o azali initiateur ya éveil patriotique Kabila dégage na ba proche naé ba estimé que zali ba manœuvre dilatoire zali cabale orchestrée par l'homme de Kingakati Joseph Kabila lui ensemble il y a mouvement y évêque Kalmukuna hier ma part entière tango ba invita qui ba tindel ki mandat de comparution ba mapa qui mais alala ki non na parquet et puis hier matin de ba chemina qui na makale pa iwa pe zali ko se retrouver tisikoyo en attendant poursuite et instruction il y a dossier wana mais pasteur Mukuna un homme avisé aiba ki kozwa ba précaution na avant ko ka okende makala c'est dire que tango zalaki ko loba oyo koya eya il ne le disait pas en l'air. Connaissant l'homme et son jeu, ayebaki nini kokaki kokomela ye. Et donc atikelaki na population message moko important avant akoka okende ko répondre na mandat ya comparution o wana atikelaki kaka population message te atikelaki pe lisusu na ba ninga na ba pasteur atikelaki pe lisusu beaucoup plus particulièrement na Joseph Kabila oyo visiblement yenda zali bourreau na ye selon badir na ye moko. Nde yango proposé binanda nous retrouvons tout de suite après. Nous avons rappelé que vous Kolanda DMTV, chef de la aussi, vous allez intéresser les Congolais en particulier. Bolanda, Bobo Sanate, Bo s'abonner en cliquant sur ce bouton s'abonner. Et ensuite, vous cliquez sur la cloche qui va apparaître juste à côté. Wana et qui permettre Binobo comme à notifier dans la prochaine vidéo de mettre en ligne. Suivez le pasteur Mukuna, nous revenons tout de suite après. Peuple congolais, Banamboka. Les OPS c'est bien message. Et message les OPS. Nous avons pesa pende konsus. Message zeli ya nini? Ya combat tozana yango. Mboka na biso ezali sous domination ya force étrangère. L'el tobandi combat ezali combat ya délivrance ya mboka. Monguna kosepele jamais. L'el tobanda kiango tolobaki ke oye koya eya. Toyebaki déjà. Ki koya. Combat haut. Ezeli combat ba papa Etienne Tshisekedi do Mulumba basali combat on Coutinho Fernando asali yango elelo tokote kati na yango mais mutu tozokunda na ye
aza moto ya sazi nyonso ya Congo na maboko aza moto bozwi ya Congo nyonso eza na maboko na ye appauvrir bato mpona komanipule esprit na bango nazosenga tous les Congolais montage nyonso basali ezalaki mpona koarrive ke bakanga ngai nazala na boloko po ete mongongo eyokana te me naza komisa bango ke baza kose trompe kokanga moko na kotya na boloko eza kosilisa komba te oyo ezali ndenge oyokaka ke manœuvre dilatoire Diomi Dongala a violé Batiana Boloko Poutino Fernando babwakele minduku Moïse Katumbi ba mercenaire même chez Beya babwaki ba perruque babwaki ba préservatif tala lelo baza ko fabriquer biloko ya viol ya lukuta bazo fabriquer ya mapangu ya lukuta peuple congolais uni comme un seul homme ngana zana bobangi ya prison ata mukete soki na ke prison bolandaki comment peut perdre asali ba manœuvre batangi bango na bakombo na bambongo bapesi bato soki ngai lelo nazokende prison eza mpona vio na lupangu te eza mpona Kabila peperde nde aza responsable mcc responsable me nazoyebisa bango ntango ya kokima na bango eseye e nakoyebisa tout peuple congolais pasteur puisque nayebi ke bapasteur ebele bakontakte bango bapesi bango bambongo bazana contre combat oyo mais pasteur nyonso akotrahir combat oyo ya délivrance ya église ya mboka ya bafamille même nzambe alakele ye mabe toyebi koma bakabolaki bambongo bazala contre combat peuple congolais bofungola miso toza moma ya bakosi bino te nzala pasi eleki richesse na biso ezali na eloko ezosala o te mutu moko akoya kozomboka notage te soki ngai lelo botala mokando na nsimi na maboko ezali mandat de comparution bapesi nga te me baye kobwaka yango na butu na lupango bamanœuvre dilatoire tozolokota yango na lupango na butu awa ngai lobi nazokende vous se présenter mais nayebi déjà que basi basali toza au courant de tout ndenge basali na parquet
ndenge basi babongisi soki nakomi batianga map nakende prison nazosakana na autorité morale na bango. Peuple congolais, comme un seul homme, comme même Bawobazana Poto, tous les combattants, Botelema, Ngonga Yangoy, où il faut ba Congolais Batelisa, Kabila, Kimbogeza Yayete. Weza moment ya ba Congolais nyos d'un comme encore Batel Sabato MCC que ce sont des criminels Babomi Ming Ti na seya Bokunza Félix Bazo continuer na kosala ba kabal ba montage pe baza ko lisiri yango et kolembi se biso ata mukete toza na ta ya kolemba te mawa mingi na batraitre mawa mingi na bato bazali kolanda bato bazobebisa mboka ya na biso ti lelo naza koatira attention ya bahomme de Dieu oyo baza komona bahomme de Dieu oyo Kabila azeli kopeseka bango mpona kotrahir mboka maona bino mingi. Mais boyeba que le peuple va vous juger. Boyeba qu'il y a un Dieu qui existe. Même dans le temps où il y a Moïse, Zamba le voit que j'ai vu la souffrance de mon peuple. Kozala nangana makana, pourquoi c'était que vous humiliez ngai? C'est au moment où le combat va devenir encore plus fort et plus dangereux. Combat qui est plus dangereux. Nazo banga te moral les alikolo, mais nazo bisa tous les Congolais que awa nazo ba na butu. Nazo ba lokola Yesu Masiya oya yebaki déjà que bakobaka ngane kulus. Na kokufa après 3 jours na kusekwa. Na yebi déjà que kabal na bango nyonso basi ba lobby. Basi ba pazi ba mbongo partout. À côté de l'eau, ce n'est pas une humiliation. Même les Juifs croyaient que quand Yesu c'était une humiliation. Ils ont une humiliation. Il y a qui peut sauver l'humanité. Dans ce peuple congolais, il n'y a comme un seul homme. Autour, il y a une vie patriotique. Kabila dégage. Ata nazali na libulu na koloba toujours Kabila dégage. Et nazo yebi sa monsieur Joseph Kabila. Sache bien que mutote kala kase kwa zate. Et loko ezakane pandeli na suka. Usali ango tro. Obomi bana Kongo mingi. Mais la koyem soke suka ya ba manevre na yo ya ngoyo. Nana soko tabakal pas ta volonté mais yo côté ce pays. Na soko son message au côté ce pays. Na zone sabato cessé. Mobutu azalaka na batu koleka bino akima. Mbeni bino bo ukima. Biloko bozosala eza bilembo ya suka. Boko kima mboka oyo bato bazotala bino na biso. Bosima maloba naza kodisa bino. Batraître ya muto ya ye awo akonzi mboka na biso.
Vous allez compromettre Bino. Ça, ce n'est pas la fin du monde. Maintenant, comme c'est nous que c'est le commencement de votre manière. Bananzam, peuple congolais, Zamba Zalikolo, Akobunde Tumboy, pas qu'on fait cette victoire. Place Mozali, Yahweh Zamela Israël, à Pamboulebino. Place Mozali, Zamba Bunde le Congo. Place Mozali, Zamba c'est l'échec dans l'homme de Kabila, Nabakolit Reignos. Merci. Kolandawana la dernière communiqué a adressé qui na public sur le peuple congolais a adressé peu message na ba pasteur pe na bourreau na ye oyezali FCC en tête Joseph Kabila. Tout ça là ba commentaire mingité parce qu'il a pris suffisamment de temps pour na koloba makambo lobi ezali on ne peut plus clair mais seulement il y a mouké ce to koloba ezali que personnellement j'ai retrouvé le mukuna du retour à la parole na bandeli ya ministère na ye ndenge to ebelaki o azalaki vraiment notamment très critique à l'égard ya ba homme de Dieu bazali ko tambola bo esengélité. Je crois que combat wana azalaki nango na bandeli ya ministère na ye pona bateau ba yebi avec Pascal Mukuna ba komona que nous retrouvons à peu près l'homme même si bato belé bazali na ba réticence pona komona ba acquaintance o ya azalaki na yango na régime ya Kabila pe a bénéficié qui en tout cas ebelé na régime wana ya Kabila notamment directement na couple présidentiel mais comme on a les locaux baluka lolenge wana pe ko telema pona ekolo ko repartement combat ya leo d'ailleurs pas au suprême pona tangi Etienne Tshisekedi auto lutte naie koba depuis ebandeli ya 1900 ya ba année 80 son ami le maréchal Mobutu finalement a décidé qu'il a quoi combattre pour l'instauration de la démocratie atangi pe lisusu Coutinho Fernando oyo bakanga kapé parce que abandaka justement mouvement moko pekaka ya éveil patriotique mais yé à l'époque abengaki yango déjà sauvons le Congo oyo na contexte actuel les alliés toujours d'actualité parce que mboka zo senga visible mais à la sauver mais là tout ça comme on appelle que pasteur mukuna à rejoindre kaka combat ya ba Coutinho Fernando zenga tangi azotanga ba catholique te pourquoi par notamment cardinal Mosengo tout moni combat même ya bandeko ya CLC oyo d'ailleurs ba sali que même Félix Sekeda ko rematana bokonti parce que ba action oyo bango ba initié kinde salaki ke ekoka komema ba héros lokola ba Rossi Mukendi et mema ba Thérèse Kapangala ba ndeko ya UDPS belé ba kufaki pe en tout cas ba congolais belé ba kufaki pona combat oyo ya ko empêcher troisième mandat à Joseph Kabila pe yango e komema biso instauration ya alternance automoni même si bitubezo continue parce que finalement tous les congolais se rendent compte que changement exact changement zakara que Félix comme président mais na ndenge ya système Salema, il n'y a pas du tout de changement. Donc, combat wana, où les lomo konaza ko incarné, visiblement l'homme a yebi responsabilité à zokumba pa yebi ba conséquent. Donc, azala qui préparait visiblement, pe a yeba ika aucun des prisons, pe a péci un message très important na Joseph Kabila où yo azako yebi saye avant qu'on répondre na mandat de comparution na na tribunal de grande instance ya Gombe, dont la parquet général près ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe, a lobby na Joseph Kabila ki ngai na makala yo kokende CPI. Ça c'est un message fort et un message clair. Yango sosongi sabiso sous na mo réflexion yo to bandaki déjà ko sala. Est-ce que dénonciation yo muko na kenda ko sala na cour constitutionnelle les pièges te pour la Kabila. Les pièges te pour la justice na biso o yo muko na ebi pertinemment bien que ko juger jamais Joseph Kabila. Est-ce que zalité au vu il y a difficulté justement ko juger Joseph Kabila à partir de dénonciation il y a sali pour que ba juridiction ali banda ya mboka ekoka kozala saisie. Donc c'est aussi ça la question que nous nous posons. Mingi bazomo na muko nango kaka zoba, mais on dirait yé pas zo ki moi coaching moko boy. Bon, voyons voir nini kokoma à lobby wait and see comme disent les Anglais, mais en tous les cas personnellement n'a apprécié beaucoup message il y a l'homme et ce qui est dommage c'est que ce qui réellement makambo comme les ali montage au orchestré malheureusement comme les kaka na mwana na ya Kasai et c'est très malheureux. Voilà comment mboka OP
et Marchaki toujours Kakanaba trahison. Nous avons vu un Rwandais devenir chef d'état-major général dans ce pays, amené par des Congolais. Et c'est vraiment malheureux, c'est incompréhensible. Je ne vois pas un Congolais devenir chef d'état-major général au Rwanda. Et ça, pendant Mawa, Bisoto Koka, quoi arrivé, il y a un sens patriotique moko vraiment élevé. To comme Nasuka, donc, to linga qui vraiment to kota mozindo te na ba analyste biso, to linga to proposer bino bo savourer malobawana avec Mukuna qui est très touchant et peut-être na prochaine occasion to goya avec un peu plus d'analyse, plus de réflexion sur ba OPA lobakina ba VIP ya batumsusu parce que c'est un point de vue, c'est vrai combat naie mais batumsu bazana la vie contraire, ce sont aussi des Congolais OP Sengeli Topé Samatoi Toyoka à Bango. Je rappelle que Bozolanda DMTV ceux qui bosepeli na vidéo oyo bo liker et vous savez bien commentaire et vous allez bien, on peut continuer à échanger à travers des commentaires aussi kobo sana pété ko s'abonner sur Rosana abonné cliquer sur la cloche qui apparaît juste à côté wana et ko permettre comme notifier dans ma prochaine vidéo te remettre en ligne. Coronavirus c'est une réalité, continuons à nous protéger pour empêcher la maladie de continuer à la contamination, briser donc la chaîne de contamination, respectons les mesures barrières. Merci beaucoup pour votre attention. DMTV et PCBino, au revoir.